Congo Info. Tout le monde est d'accord. Et bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Émission 5 minutes avec César Ngadi. Ndeka boyebi eza concept oyo ezwakabino 5 minutes ya pamba pona ko permettre mutunyo surtout à Landayango, à Wanapoto et partout dans le monde. Donc 5 minutes ya lelo tokolobela problème oyo ya ministre ya sport na mboka na biso Congo oyo a kabolaki ba casque na ba wewa nyoso tu oyo bato oyo babengaka wewa na kisasa babengaka bango bato oyo batambusaka ba moto. Boyebi ke na 5 minutes biso to salaka jugement te to pesaka point de vue na biso te to pesaka bino ba élément bino nde mutu na bandako na bino bozali bino bato bozotala biso bosala jugement na bino na oyo biso to kopesa bino. Est-ce que ministre sport ezali na kati ya ba fonction na ye balobi ke ministre sport akoki ko kabela ba casque na bato yo ba memaka ba moto? Est-ce que ministre sport ezali compétence na ye azwa ba casque abanda ko kabela bato yo ba kumbaka ba moto na kisasa oyo ba bengi wewa? Ba misusu balobi ezali pe kotombe kaka comme par hasard soki alingi ko kabola ba casque wana ezotombe kaka jour oyo ba opposant bazo sala ba manifestation ou bien ba opposant bazo sala ville morte. Donc boyebi ke biso totunaka gauche totunaka pe droite na côté mususu balobi ezala ministre à sport à Kabeli yango, ezala gouverneur à ville à Kaboli ba casque. Nyoso tout wana ezali ka acte moko malamu ezali pona prévention routière parce que boyebi ke bato ba memara ba moto ba sala ka taxi na kisasa balataka ba casque te. Ezali très dangereux pour la vie na bango. Donc yango wana tokoki koloba te ke ezali initiative moko ya mabe que membre ya gouvernement ezala ata ministre à sport ezala gouverneur ezala député ezala nani soki azui idée wana initiative wana ya kokabola ba casque ezali kaka idée moko malamu. Mais côté mususu balobi gouvernement wana bazana eloko akosala te bino bosi bomona ministre à sport olie akipe makambu ya ba football makambu ya ba basket makambu ya makambu nyoso tout équipe na biso bazana ba préparation pour bakende coupe du monde ye atiki yango ministre à sport akomi ko kabola ba wewa ba casque ezali makambu moko esala marate na monde mobimba to monate ministre à sport aye po kabla biso ba casque. Et lingaki kozala bien ce qui ministre sport accueilli ata na place batu basala ka course ba moto ndenge biso na les années 80 to banda ko kene ko assister na motocross tozomona bato babano ko assister na motocross bazo sala tozomona Loni a gagné Mangamba a gagné soka kendeke takuna et comme une discipline moto et comme discipline moko sportive wanengo zala bien tolbi ke ministre sport asali makamunae akeko pesa bato ba memaka ba moto casque mais ye akende ko kipe ba wowa asangisi bango kaka mukolo oyo opposition eponi esa la manifestation ou bien basa la ville morte et komi neti ba komi kotinda yaye. Mais ba misu balobi non ezala ministre asali ndengwana ya sport ezala ta ministre mususu ata ya santé ezali kaka initiative moko bien ya ko saluer parce que ba wewa baza ko tambola na balabala bazo bateke danger oyo bazo encourir en cas d'accident sans casque. Donc binomo boyebi ke na 5 minutes avec César Ngadi biso to sala ka jugement te binonde bozo tala biso boyebi sa biso soki bozali d'accord que ministre sport ya mboka moko boye abanda ko kabola ba casque na bato bazo mema moto na balabala. Est-ce que zali bien pour Nabino ou bien ezali mabe? Donc comme on dit toujours 5 minutes avec César Ngadi, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires sur votre site rdcongoinfo.net.
derrière la caméra et à la réalisation, c'est Joe Flesh. Bomoni ba image, il y a flèche, il y a vitesse, oh, il y a flèche, et ça na mutumoko à Salarango. Kombonaye, Joe Flesh. Donc, merci de votre fidélité. C'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. Congo.